mbongo o bato pe bazofuta ezokende wapi ezokota wapi wana mutuna o biso population tozali komituna basoda bakomi kosala makambo na nkoko latisa kofuta bato bamontage cherche to ba 30 000 ba 50 000. En tout cas ezotekama penza ezotekama penza. Mbote na balandi nyonso ya Kapage Télévision na Matabis Télévision partout boza dans le monde entier. Et merci pour votre fidélité à Kapage Télévision et Matabis Télévision. C'est moi votre humble servante Sarah Limbute la naturelle moi na mungala naza sur le terrain to lobela makam oya ba kashne to ebité komi problème nini awa na Kinshasa bazo kangela ngo batu basoda bakomi ko brutaliser batu bakomi ko senga batu na ba amende ya ba $150 na ba amende ya ba $300 yango nazo sola na public baloba pe batu mususu bakomi ko kanga bango na ba innocent batu nazo sola na ba papa awa baloba pourquoi makama yo komi ko brutaliser batu bakomi ko yoka na mawa batu bakomi na kolela mbote papa mbote mama ovandi na communion oui navandi na bandal chibangu papa toyeli awa pona makambo oya bakashine bakomi ko kangela ngo pour mokonza mboka lobaki ke bolata bakashine oui population izolata kashine mais pourquoi est-ce que ekomi kopa la police balobi ke soki bamoni olati kashine te bakangi yo oke na commune kuno ke ko se justifier soki bamoni moyen te bazo senga batu ba amende ya ba $300 ba $200 pourquoi ekomi makambo wana. Oui, maman journaliste, et sa situation, même biso population, à chaque instant, nous allons commis tout ce dernier temps, et surtout à Bonabapo, 22h, 23h, tous aussi bien tracasserie, ceux qui vont les kaolati masquetés, aux à la liboso ya boutique, aux à la hôtel, soit liboso ya cabine, ceux qui aux à la masquetés, ceux qui bakangio, des fois bazo beta bateau, bazo brutaliser bateau. Toyebi côté bazo mema bato te et certainement bato bazo futa mais mbongo o bato pe bazo futa ezokende wapi ezokota wapi wana mutuna o biso population tozali komituna ndenge mokonza mboka lobaki ke soki ezake olati te opesa monde ya 5 000 francs mais bango siko bakomi ko futisa bato koleka na 5 000 francs ko senga bato ba 100 000 francs par personne même ba innocent bazo kanga bango ndeti le maman be c'est pas ça ki awa bana maboye bakangi bango ba innocent bato bakie ko samba kuna bazo taxer bango monta ya 100 000 na mutu moko est-ce que ozo sepela makambo wana o ba soda bazo sala to ozo mona ngo ka ke eza ke cop na bango. Oui, par rapport na acte o ezo za la poser présentement. Et puis na mikolo oyo bo ezali acte moko oyo ki bato biso nyonso population tozali ko sepela te soki mutu asali mbeba e akwei na mbeba afuta amende lokola elobama ki 5 000 francs et ekoki kote ya mutu ke prochainement mutu azwa makanisi ya ko tambola na masque pe ko somba masque mais par rapport na brutalité et façon ya ko gérer situation au la police na biso ezali ko memela ezali eloko o ezali ko biso nyonso population tozali ko mitu na pe tozali ko kamwa makasi. Merci papa. Voilà boyoki ndenge papa lobi na leki na ndeko mususu awa mbote mbote mama papa yo pe pona mamba masque ODG koleli yo nani la police ekangi yo nanu te nanu ekangi ngate parce que ngape na bimaka te nazawa mais nazo sala toujours na masque sans masque ko vanda te et bon siko bateau oyo bazokanga bangata lati masque mais bakangi to ebité pourquoi la police ezo sala wana eza bazo to sami beko mokonza mboka lobaki to bakomi ko sala ngo siko nanko bon wana ekomi makambo mususu parce que tangu balobi to lata ba masque to zo lata ba masque mais soki bango bakomi ko kanga na bato ba masque ça signifie ekomi mambo mususu wana to ebité tampona yo liloba nini oloba na bato nyonso ba Hollande opona nga na lobi boye mutu nyonso azala na masque na ye soki bakangi aza na masque aza na raison na ye mais soki oza na masque te raison nini okopuye wana sikoyo ezosenga yo moko mibatela mibate ozalaka na masque totika pe kotambola peut-être ndenge totambola nde yango bazokanga moni. Merci. Montréal Axel oyoki ne bandeka balobi bino pe ba bozota la biso oyoki tozo katisa na ngambu toke ko luka batu musu to sola na ba oyo population ezo mona na Kinshasa a ekomi loko mususu ekomi loko mususu ba soda ba komi ko kanga batato za na masque soko tiango ka ndenga na tiebwe bakangi yo to ebite ekomi shida na bango toni to comprendre population to comprendre ba soda te
tozo comprendre te papa Silvano Kasongo yone mutu oyebisaki basoda bakoma kolandela batu pona makamba masque basoda bakomi kosala makambo na koko latsa koko futsa batu ba montage cher to 30 000 ba 50 000 et peut-être nous mabeke ba senga batu 5 000 francs comment tina niveau bo senga population soki bo kanye pona masque bo senga 30 000 to 50 000. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa, excusez-nous d'abord pour le dérangement de tos yeux aux autres de Moussala. Tous les belles par rapport à ma camarade Kachine. Pour la population, ils ont la mingi, la police est comme ils traumatiser la population et comme ils ont ceux qui bakanyo à tout tiens au kaka awa et suki awa. Ceux qui ba monio bongo ba kien na komi. On leur fout à 5 000 francs dengue baloba qui bango ba komi ko ba kiti la bato ba monto fout à ba 30 000 ba 100 000 kuna. To éviter problème en ezani. Et tant que yo papa, on me connaît ko éclaircir biso so ils a problème ni pour na makambo la police et autres population mal à l'aise. Oui, merci beaucoup maman de m'avoir accordé la parole. Ce que je peux tout d'abord commencer, c'est faire voir aux gens que la maladie existe et que ça tue. Il faut prendre des dispositions. Notre gouvernement a pris des dispositions. Il a demandé qu'il y ait des mesures sanitaires en portant le casque, en utilisant les antiseptiques pour laver les mains à tout moment. Oui. Pour les casques, oui, c'est bien, il faut le mettre. Mais ce n'est pas l'occasion à nos policiers, d'arrêter les gens, faire taxer des amendes impossibles. Ce n'est pas bien. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais que quand quelqu'un n'a pas ça, c'était bien dit à la télévision que l'amende sera de 5 000 francs. Que nos policiers essayent un peu de suivre ce que le gouvernement a pu dire et que leur chef, le général Kasson, a pu parler. Et je pense que ça pourrait être la bonne continuité de la maladie qui est en train de nous tuer. C'est un peu ça ce que je peux dire, maman. Arrêter quelqu'un, lui faire payer 30 $, 100 $, 20 $, pour moi c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Il faut dénoncer des gens qui font des histoires comme ça. Parce que la population, ils ont vraiment ma casse. Au moins, on a 5 000 francs, on n'a pas foutu. Mais ils ont besoin de brutaliser la population. Mes frères et sœurs, ce que je peux dire à nos frères, les militaires, les policiers, s'ils arrêtent quelqu'un sans masque, il y a l'amende qui est bien dit que quelqu'un peut payer 5 000 francs. Pas aller au-delà, ce n'est pas bien. Nous, peuple, nous sommes en souffrance. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Tout est à l'arrêt. Alors, ils doivent quand même savoir que la situation nous semble un peu difficile et que suivre ce que le gouvernement a dit. Voilà un peu ce que je peux dire en bref pour les policiers qui ne se comportent pas en voie normale. Mbote maman. Mbote yaya. Tu es kokuta na compagnie na yo ozo sala ba masque oyo. Ça va ezote kama nango est-ce que population ezo sepela nango to yo mo ozo mona ndeni ndo ozo salela. En tout cas, ezoteka mapenza population lingindi oyo. Population lingi oyo mais gouvernement et population vraiment ba décision même population ezokokate. Balobi soki olati yango te bakokanga yo. Mais et comme isko ko déborder la police a commis soka moni o te masque même osuki sina munoko awa bakangi yo ero okende kuna na la police pour se justifier balobi opesa amende. Pourquoi si la police est au salabon? Est-ce que vraiment na mibeko o batieli biso? O sepel nango to sepel non te pona makamaba mondi ya ba 5 000 francs. Bon pona ngai 5 000 francs ezebele ba o bazangi kosomba yango. Bakanga nde ba oyo bazana yango te. Na muto azana yango akoki kolata boye. Atambola ki normal akomi po ezotokisa penza. Donc pema muto akokolemba yango akitisi yango boye. Ndenga na tie. Tant akutana la police et bakangiye eza mabe bakangande ba oyo bazana ngote pe ba oyo bazana ngote peut-être azanga kinde 5 000 ya kosomba ngo yo siko leto kangiye avec siko bimisa 5 000 eza moi passe en tout cas yo ke la biso ata mawa pe mbalo erba kokanga yo ke ikuna olo futa 5 000 bango ba matise li o monta futa 100 000 so 100 000 ezate bango bakomi ko kakolela yo monta oyo ko futa o futa suka 50 000 francs. Est-ce que vraiment décision wana mokonza mboka yebi yango to
papa Sylvain Kasongo ayebi yango po niveau la police ezo tia population malaise to ebité po na yo maman rolobani po na makamba bon ba po na ngai ba yebi yango mokonza mboka ayebi en plus ayebaki yango te basangezo kende déjà mounya ça doit déclarer ser 1000 ezebele na minute activité mon côté ezo salama mais mutabi misaka ser 1000 francs pour na futa man pe amana on peut ser 1000 du côté donc il est tant sur 10 000 20 000 et mo ba ko kosolope makambu o menacer soda donc ça passe pour na ngeza ndi passe. Merci maman. Vraiment boyoki ndenge maman lobi to kutie awa ye paso sala ba cash ne po ate. Merci Nabino tout boza qui ton ya kolanda biso boyoki ndenge population et lobby population et l'eli population ezo sala vraiment ezo mona pasi pona makambo ya ba masque oyo bino pe ba obozo lata ba masque te botosa mibeko oyo euti likolo pa ya mokonza mboka soki oza na mbongo te vanda na ndako soki oza na mbongo somba masque na yo tambola nango bisika nyonso okokende ata oza nango mi batela sala yango na propriété nyonso olati yango osukoli o repasser yango bien ozala nango ezate ke oza nango tika onka salite bongo ozotambola nango place nyonso keba malade ezali malade ya coronavirus ezoboma pe ebomi déjà bato ebele bino bozomona ndenge bato bazokufa bamboka misusu eza libanda kuna bazopesa bamonta ya bato oyo nyonso déjà bakufi Tomi batela Congolais tika mutu makasi Congolais mikebisa na maladie oyo ezoboma mingi pe na lozobela susu na la police oyo ezotungisa population comment mutu soka lati masque ata tiango parce que ezobenda pema ezokanga pema mutu soka atie masque na ye awa pourquoi yo police ozokanga pe soki okangi OK na commune kuna olen bo futsa batu 5000 francs ndenge balobi ke ba pesa ba monde 5000 bino bokomi ko matisa montant ya amende bo senga batu ba 100 000 francs bo senga batu ba 50 000 francs so siko na ministre la muto na satana na 1000 francs ote akosuka po na ba montant o bino bozo senga ba kuna na la police eza kitoko te papa Sylvain Kasongo lobela no la police na yo avant ba quitter sur le terrain ba yoka yo na nous très bien ba respecter ba loi oyo zolo ba na bon ba zo respecter loi oyo lobi na bango te ba komi ko futsa ba tu ba monter oyo yo même pas au senga ki bongo to ebite soki yo moko ne mutu oyebi makamba ba monter wana ya ba 10 000 ya ba 20 000 ba 50 000 to yebite po biso to yebi ke bino bolobaki ke o ba kokanga ye afuta 5 000 francs pourquoi pe akofuta 5 000 francs soki mutu mususu ata na journée pour azwa 5 000 francs ya pamba oyo azo souffrir pour son fils que 100 francs azo souffrir si ko bino bozo senga bango ba 5 000 francs eza kitoko te ngamo ko lobi na koya ki victime wana bakanga ki ngai na kene ko bimisa monter ebele kuna la police ole ya 5 000 francs ba senga ba monter ebele siko pourquoi makambo ezo sala makitoko te na mboka est-ce que na ba pays mususu bazo senga ba mbonga ba ya ba monde wana o bino boye ko sala batu ana mboka nanzimite ke na ba pays mususu o ya Afrique awa bazo senga ba monde wana mais quand na Congo makameza la ka c'est le contraire le contraire pourquoi population ezo sunga ezo lela population ezo sepelate na mibeko o bino boteli biso en tout cas mokonza mboka papa Félix Tshisekedi solo na ba oyo tia bango na pembe na po ba selo musala solo la na bango papa Sylvain Kasongo mais kana ko benga na ba konzi oyo tia bango ba général ba major o baza na kati ba commune o bazo diriger ba commune de façon ba komi ko senga batu ba amende ya ba masque oyo comme l'homme c'est comme shida la police to yebite ce que comme shida la police en tout cas botika pour population pelinga boyete et population akosilika bolobi que population a manqué bino tandis que bino monde bozoluka population et siliki la bino bozoluka population et manqué bino eza kitoko te makambo oyo siko na loba te poso to lobi pete makambo yotambo pe kitoko te et osenga ka to loba. Merci l'équipe technique ya Capage Télévision, merci na Montréal Axel Mayela, pe merci na mon cordon Joe Mystique Mouté baso boso mona ba image ya kitoko besa bangonde bazo salake ba image le ka kitoko pe merci na la patronne Cynthia Kapach général major madame bossa mboka bana ba ko sala se musala merci l'équipe technique mobimea
y a Capache Télévision, beau aimer, beau partager émission Oyo. C'est moi votre humble servante Sarah Limbutela naturellement na Mungala. Na kosala se mosala pemeni à la patronne à site à Capache Général Major. Pe na pesi sous merci na la CG Nabiso Xila Kaili Capache, la Parisienne et Paris t'appartient. So c'est pas l'émission, on va commenter, on a bino, on va critiquer, et comme ça la biso bien, beau aimer, beau partager, beau s'abonner massivement à Capache Télévision, pena Matabis Télévision, beau zomona ba émission qui toko, pe bagaga qui toko ezana na Matabis Télévision. On a bino toko tel mon collègue Sima. Bye bye, à la prochaine.